bana nini ponga na bundisa ye neti ye Yvette na bundisa neti na nini non parce que aux hommes des yo lo bana déjà brûlé et toi lango to suki na bien et toi lango to suki wapi 5 ans iza wapi kasi ça monsieur yo to kota le hotel de likambo 5 ans au moins que lobi Yvette Kalumba ko beta bo set aleki yo abeta ngoti to tikele réseaux sociaux non ngala za jalouse na moto alekinga sko ya lekino ngate na jalousie net nani bo mimba yo ko mobima suna ba misina ba prophétie ndenge kasi on a c'est-à-dire na sisi yo zo créer le monde pourquoi il s'arrête Yvette Kalumba ngai na travailler à l'occasion baté bazoba ba travailler ka o lukoko isa mutu moko ka kozwa place à mutu wana te moi je fonctionne pas comme ça ngana ko isara Karine pona zwa place koleka Karine on fonctionne comme ça mais ba congolais ba fonctionnera zo luka ko isa mutu mais pour remplacer pe mutango te atiki pe poste ngo ka vide pour Karine banda kenda poto atika poste vide bango ba master ni bazalaka bango tout muta remplacer ngo te pourquoi moi je fais des efforts pour nazo ngo ozo comprendre bango bazalaka wana tant Karine ke poto atiki makambu tout avant d'aller na libala feli qui était là pour obimisa mutu azo succès au Karine atika kingwende personne sko mutu mo boye azongeli ngwende na e to azongi na temps yo sko comment raisonner oboma e po batala yo maintenant pour les cahiers te wana nde buzoba ngana boma rapona leka na oyana maele na bomi yo na lekio ozo comprendre ce qu'on est Yvette jusque là aleki neti nani po ngana zo kele jalousie mutu azana ekomba omani mutu azana na komba kuta leki te no aleki Karine te obi pona ni mabele mabele wapi o bapesaki wana o bateka yango na o bateka ba 1500 wana o eza na quartier non habitable bote batata bamama bandeko mbote baranto na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirette, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Live Yvette Kalumba mikolo mibalo pona Karine Mokonzi comment na makambo o nyonso ndenge ezotambola Karine Mokonzi abimi mayili Yvette Kalumba abimi zoba nayebisaka yote est-ce que ceux qui m'ont dit que n'a qu'à répondre il faut banda ko forcer na nayebisaka yo Yvette aye copie ya yeka makamangeli ka yela kite aye li visibilité aye li l'art yangwana Karine pe na bendie matoi na ba live na bise timba makambo zole yango na pasi so po sacrifier bato soki po sala buzoba soki po bimana banganga po zala o za lelo ongo pesa ngo na facilité bo muta kembele yango te ayoki à gérer succès na c'est un peu ça ya wana Yvette Kalumba komo lela zonga plera atelengani omoni guerre et bon ezakelengi soki eza accompagné na flèche à retour so retour ezate obimalora zoba osaleli émission lelo osaleli non répondre yote enfin comme inutile bato bakoma omona olora folle donc voilà est-ce que maintenant Sarah ceux qui pour na Yvette alobela Karine il fallait attendre ba kombo ya ba musicien kasi ye aza wana azoluka azokoka amaela obunda bitumbane na Karine ye monte ya bi meilleur ami à Karine c'est que faut ça na ba bombe na et alora nga na za meilleur ami à Niki te mena tellement na za na Niki na ba bombe na ya Niki parce que ya Karine ana ngote azoela bisoka maloba na monoko sans preuve eloko moko izate yangwana a préféré na ya bana obundisa Karine abana ko rappeler batu nyonso tout Karine afinga na ebite ke Karine afinga fali na ebite Karine afinga mampata ba émission za na réseaux sociaux kufite parce que yazo ça ela biso ba repeat na ba kombo ba to ça na ngoni ya bongo muki et ça là on est comme on a live Yvette Kalumba ko lobaki ba PC message na kombo na yo moto ko kasi makambo na bongo muki azana na nini o ngana okase tande boluka na finga bato ye na prophète wana bibembe na bango na ye na prophète wana bana nini
Yvette Kalombo maloba oyo Sarato la lobi soki penza orezonaka na kanisa oyebi bien foluka likambo mosusu vi mosusu na kati internet pamba te makambo o Sarato la lobi bato nyonso pe bayebi yango yo moko pe oyebi bato baza bongo mais alors lokola sozwi lopango ozwi mbongo na kombo ya Karine linga ozala ta na soni ya moke wana lokola olobaki ozala makambo basarato la baprouve mokili mpe ezoprouve oza ata na likambo moko te oyo mpe olobaki moto moko te avalidango donc elingi koloba baémission nyonso osalaki ezali invalidé bavalide yango te mais eloko ya bien Yvette Kalombo oyo okokozala contre maloba na nga te okoloba papa robo olobi kaka vérité eloko ya bien okotisi mosolo oyo ondimaki te okokotisa dans un mois bapesi mpe terrain elobi Saratola na secteur moko inhabitable mais un jour bato bakovanda mensan soko tiango na kombo na ye un jour akorekipere kaka terrain na ye alors yo nde mama yangoyo s'organiser zwa sala émission moko banda kosala makambo bosana kombo ya Karen bosana la chaîne bosana rando zongela émission na yo ata okobeta 17 views 200 views ekokende kaka bien Saratola alobi yango pe bien eloko bien ya banda na 100 200 300 akomi na 5K aitilisaki Karine po Karine atikelaki bino Kisasa bokoki kosimba te place wana aza na mwa raison na Kisasa bolingaki bowela leadership bandakala mais botimbaki te Saratola abimisilango misisia bon Fivette Mayemba pa mekaki abimisaki misisa mais bon kozala zozo ezaka zozo bango bafula makaka tango baza pembeni ya Karine bon nakomba Karine mais asala pe mwa makasi mais Saratola alobi solo siko yo Yvette Kalombo ozalaki te posala eloko nene ya kelokelo abandaki mais bon esimbaki te aluki likambo mosusu yo pe Yvette Kalombo vraiment ndenge orevese boye po ndenge eza boye osali soni odécourage bato ndenge kaka niki adécourage bato ebele oyo aza na bango lelo baza kaka bame noire oyo babombamaki nsima neti yo mpe soko kotikala na komba Karine Mokonzi loba okotikala kaka po servir bame noire oyo bazali nsima na yo mpona oloba na Karine te me mpona bameka kodétruire Karine ou bien baza sir bakokoka me yo moko oyebi bien na mayele na yo ata na buzoba oyebi Karine Mokonzi bakokoka ye te kaka nkolo pe kombo ya icône wana etikali éternel atikali icône alors yo sikoyo ndenge oza wana ozo créer déjà binemi ebele na badiversaire Carmen Odia bayebi ke oyeli leadership me baexplike yo te akoma kosalelo baémission yo moko monaka elakisi yo na ye boza même moralité Saratola yo kutu na prophète na yo bokangaki ye soki ndoki soki eloko nini ye kutu awumisi te omoni biloko apesi yo naza sir asukisi mpe wana te akopesa mosusu mais eloko bien alobi atie yo na liste noire na ye te na liste noire na ye azate mutu azate bon atiaki Karine alongoli Karine atie Angélika mpo na libela po Karine azwa ide ya koboma mutu te Sara mpe bisika wana oyebaki bien Karine akada posa koboma mutu te okokaki kosala bongo te mais bon kala te
to bamba yo kuna c'est la famille. Mais Yvette Kalombo, yope le cas moyen au sala musala pour un jour to bamba yo toujours. Bon gaïté, la baronne muta bamba kuna c'est la famille. En plus a bamba kango na mutema moko. Ye la baronne kanda kutazaka nangote a comprendre ka nyonso bozo sala. Na kanisa yo moko lobaki olandaki live na TikTok. Na TikTok alobaki clair ndenge azwaka bino. Bino obozwaka ye a comprendre na bino. Oboko sala a comprendre bino. Mais loko bien maloba ya la baronne ezali approuvé. Batutu bandimiango. Batutu baza d'accord nango. Balobi oui, en réalité zali o la baronne a lobby. Mais oyo lobaki ba propre batuna yo ba lobby bien. Même Saratola a lobby yango bien. Azalaki pana yo. Ayebaki lokola oza ami d'enfance. Ozala na Karine. Okoya penza na maloba. Okoya na makambo ya bien. Yango yaki mbangu pana yo. Na tangu wana pe achaki Karine na liste noire na ye. Alors tangu kaka yoki ya liboso ya mibale na oelandi aye komona oyeli no mbongo. Aye komona oza neloko moko te ya koloba. Aye komona Karine Mokonzi azala na posa aboma mutu te, azalaka mutu ya mabe te. Alongoli mbala moko Karine Mokonzi na liste noire. Azoluka kutu akoma na relation bien na Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi ye déjà alobi yango na TikTok. Nga papa robo kutu tina na lobeleza te. Batu pe na mokili bazo confirmer kaka oya Karine. Ya Saratola ba confirmer ngo pourquoi parce que bango moko na ngai papa robo to yebi Yvette Kalombo makambo lobaki eza nonsense, eza na sens te. Oyo mususu oya koloba, ozoloba makambo oyo ezanga tina. Eloba Saratola, ozoloba makambo oyo, ba video eza nango, batu nyonso bamonaka na bango, batu bayebi Karine sasala boye, le passé wana tu bayebi, mais yo, o promettre biso wana biloko sika, nzoka, okezwa kaka, biloko oyo biso moko na mukili, ekchango na ba archive ata yo moko Yvette Kalombo soko za mayele ponga na ndimi oza mwana mayele. Mais Saratola a confirmé oza zoba ngai te naza sir olandiye. Saratola alobi yango très bien. Pas Saratola koyela kayeba jete oza mwana mayele, surtout koyela ye ba papier no wana challenge te po akokangela nguba. Saratola a confirmé alobi bien ozalaka mwana mayele te, ozande zoba, donc ozanga mayele, ozakaka ndenge na lobaki batu mususu bazalaka batanga maza mayele te. Bon nalobaki penza bongo te, nalobaki yo Yvette Kalombo otanga mais Karine Mokonzi aleki na mayele, vous comprendre? Alors Saratola alobi yango pe lisusu lokola Saratola alobi c'est que batu oyo bazana sima na yo comme ba chassé ya lipa ya Amérique bango pe baza na même idéologie to même idée que biso. Ya mwana Yvette Kalombo vraiment tika na yo. Eloko eleki tika ezali banda musala na yo. Mbongo oyo zwi batu mususu na inane bazwaka ngo te. Ba relation oyo zwi batela yango. Soki pe kutu otiki okozo ba relation ya bien. Po ba relation pe oyo za na bango ba main noire. Ba main noire wana baza ko utiliser yo comme instrument. Lokola mbeli, lokola épée, lokola poison pour ça la Karine Mokonzi mabe. Donc ba ami na ba relation oyo za na bango sikoyo baza na bango inutile, baza na tina te. Bwaka bango ou bien sala makambo doko sala bako kende bango moko. Soki bakei ba oyo bako ya pa na yo bako ya naturel. Bako ya te po yo ozo ta loba makambo yo oyo kutu. Bon, na soki sika kao pona kenda nga musika te. Live Yvette
otosala mikolo mibalo mpona Karine Mokonzi komona makambo oyo nyonso ndenge ezotambola Karine Mokonzi abimi mayili Yvette Kalomba abimi zoba nayebisaka yo te est-ce que ceux qui moto alobi ke nakorépondre te il faut bandako ya koforce na nayebisaka yo Yvette aye copie ye ayeka makambo angélika ayelaki te ayeli visibilité ayeli l'art yango wana Karine mpe nabendi ye matoi na balive nayebisi timba makambo ozweli yango na pasi soki mpo sakrifia bato soki mpo osala buzoba soki mpo obima na banganga mpo ozala oyo oza lelo ongo opesa yango kaka na facilité boye moto akembeli yango te ayoki à gérer succès na c'est un peu ça yango na Yvette Kalomba komolela azonga plaira atelengani omoni guerre et bon ezaka elengi soki eza accompagné na flèche à retour so retour eza te obima loko azoba osaleli émission lelo osaleli non répondre yo te enfin comme inutile bato bakoma omona loko folle donc voilà est-ce que maintenant Sarah ceux qui pona Yvette alobela Karine il fallait attendre bakombo ya bamusicien kasi ye aza wana azoluka azokoka amayela obunda bitumbane na Karine ye mote ya bi meilleur ami ya Karine c'est que faut na ba bombe na ya loranga na za meilleur ami ya Niki te mena tema na za na Niki na ba bombe na ya Niki sko ya Karine ana ngote azoela bisoka maluba na monoko sans preuve eloko moko izate yangwana a préféré na ya bana obundisa Karine abana ko rappelera batu nyonso tu Karine afinga na yebite ke Karine afinga fali na yebite Karine afinga mampata ba émission eza na réseaux sociaux ekufite sko ya zo saela biso ba repeat na bakombo bato sana ngoni ya bongo mukie esala onde ni komona na live Yvette Kalomba kolobaki ba pesi message akombo na yo moto ko kasi makambo na yo bongo mukie azana na nini o ngana okase tande boluka na finga bato ye na prophète wana bibembe na bango na ye na prophète wana bana nini. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne na kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongo la zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.